Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Vidéo ono tela bino ya Irsil Peshanga. Epesinga mawa, epesinga pe pasi. Komona Irsil nenga zoloba. Ozo sentir que mutu o penza tikali. Et que lelo komona ba Jérémy Chabani, komona Mam Sisila Bisalo na niveau ba komeli Irsil a tikali vraiment na sima. Alors pona asi consoler akoluka bwaka mwa jeton du genre nga na kolanda batu te, nga naza bango te, nga naza nga te, donc tela bino partout na bolanda ngo. Azo vanter beaucoup plus ba makambo asala na passé, alors que na passé wana Sila na passé, Belvia na passé, Jérémie aza na passé, batu nyonso na monde ya théâtre baza na passé, mais ba fan de la passé na bango te po ba tiango lokola ba gloire moko boye. Actuellement to lobela o eza siko na oyo koya lobi. Oyo koya lobi eza ba événement o tozo projeter oyo esala ke e maintenir biso na kati actualité. Oyo ese le kaki ekoti na palmarès. Mais komona Irsil ya fandela kaka palmarès na ya passé. Ya mambo asalaka na passé, o nazwaka, o nasalaka, nga naza bango te. Tant na baki na tia ba film na chaîne nanga, na lobaki te que na bando tiango régulièrement te ma chérie. Te. To komi na niveau oyo parce que yo oyebaki kosalela tante. Oyebi bato ebele balinga to comprendre que vie eza na retard te, muna mutu aza na temps na ye. Mais eza na temps moko na vie ya mutu. Mutu wana apelaka makasi. Et bato ebele bayebaka te que oyo nde ekomi temps nanga, il faut na se stabiliser po na sala makambo mosusu. Bato ebele ba comprenaki eloko wana te ke moment oyo nde eza temps nanga o na ko sala ba makambo ebele. Après ton bon mona ke temps wana eleki ne tot lokwa ba Irsil akoluka fanda afandi akomi lokwa akobwakela baninga lokwa jeton du genre que nga na bango te, nga na ko sala lokola bango te. Mais ngi lo bate ke so bango basel tolobi te ke za mabe, peut-être wana eza ba vision na bango, eza ba vision na nga te. So tolobi ke Irsil Peshanga azwaki ba opportunité te to kosi. Irsil Peshanga sala succès. Mayebaki ko saisir ba opportunité na été, ko cadrer yango te. Azaki na vision, mais vision ezaki ka na mutuna. Il y a des personnes comme ça. Au monde azo loba mingi. Ntazo loba. Non ça. Non ça. Mais tant que comme un moment na a pratiquer le quoi na lobby. Ah ça la te. Ya onga linga te bat loba. Mona mobali a promettre non ça loba non ça escroc. Ngala linga mobali a sala kambala moko kitoki a loba. Nga bato te ke ba lobaka. Mais au moins, comme erreur, ça là-bas, ça là, je n'aime pas des personnes qui promettent. Après, c'est comme erreur, il faut réaliser, ah, ça là, parce que quoi, bah, Ursil, elle parle beaucoup. Mon temps qui a banda chaîne, elle avait beaucoup parlé. Mais elle est maintenant face à la réalité. Réalité, c'est que, oye kokuta, compétition. YouTube ezali, compétition. Tu es en train de compétiter avec plusieurs chaînes à la fois. Et tu dois te faire de la place. Cette place-là, tu l'avais avant. Mais tu n'as pas si gardé cette place-là. Ou garda qui en côté. Ou maintenant qui prend la place na moment wana. Et ana batu mususu. Net Jérémy Chabani, bien sûr.
Tango amoni que et pas Bellevue simbi na ngote, il faut ça les locaux nae. Il s'est dit je dois me faire de la place na YouTube. Et il est venu avec un concept où ils allaient bagag, où il s'alla Jérémy Chabani. Qui lui cru que na gag, on t'a maintenir paix place na monde à théâtre, azo pe ba invitation na monde entier pour asala ka bagag wana. Azaki na vision. On t'a pesa ki opportunité azaki te. A créer opportunité. Et puis lors Jérémy non c'est l'année il est humble. Azo ye bazo tanga ba kombo bato ba pesa ki chance wana. Malgré que bato mususu baka azalo lendo parce que pour na bata mokili bazalaka pour balba ki mutu ana azalo lendo te il faut azala gentil na bato nyonso po ye akomi na niveau moko akomi wana po balba azalo lendo te. Jérémy a si créé sa place parce qu'il n'y avait plus de place dans la table où il était assis. Il était obligé de quitter la table pour créer de la place lui-même. Et la place qu'il a créée, c'est là où il est aujourd'hui. Et il a aussi sa team. Mais malgré Jérémy dans la team, a considéré si la bisalu, le kola yaya au top. Parce que tant que ba visa a zonge pas mams. Mams a sepeli. A fêté à mon amotema. Le col les allait ka ba visa Tant baloba que, vieux en retard te, moutamta na moment nae, mais quand l'opportunité est là, il faut savoir saisir les opportunités. Irsil, akasaki loko la travailler na libanda ya Congo, et au PC meilleur. Abosani que, tant que travailler na sous ordre ya mutu mususu, oko apprendre, mais oko yeba place à pratiquer en côté. Au moins ici là, abinga no banda na ndaku nanga, na apprendre, na pratiquer na ndaku nanga, batu ba mona ba imperfection na ndaku nanga, po na améliorer déjà pa nanga, po tangu na ke libanda, na zwa oyo ebimi awa nde ke libanda. C'est ce que s'il a fait, Jérémy a fait, je crois que c'est ce que Bellevue aussi fait, parce que bazui na ndaku na ba onde ba memi libanda. Ursula kanisaki awuta no libanda akanisaki expérience à libanda et pese mo ba niveau moko boye na ba monde ba théâtre. Elle n'avait pas sa vision à elle-même. Elle avait la vision de travailler avec d'autres personnes, mais pas de créer elle-même et de produire elle-même à partir na ye moko na ba moyen o yazaki na on lobi que Ursula ayeba ko saisir ba opportunité te. Ayeba ko saisir ba opportunité te ko salela yango te. Alors, les là au bois à jeton ya nini, na Jérémy, to na bateau basi bazui déjà. To ko sa loko la kaka, bango basa les a bien, mais nga na bango te. Nga na ndenge na nga, maman tu es en retard. Mon temps balobara que bateau, y a pas de retard. Non, à un moment donné na vie à mutu, il faut ko yeba ko comprendre temps, moment. Je vous dis la vérité. Bato baloba na bango ka bongo pona ko motiver bato. Ndenge naza bona na plus de trentaine. Bisanga na ozonga na 25 ans. 25 c'est le cas kala. 30 ans c'est le cas. 35 ans pe na sina lekisi. Ndenge naza boy. Na ozonga suna 35 ans. Na ozonga suna 35 ans. Le temps passé ne revient plus. Bato baloba bon ezaka po ba pesa bato mususu espoir que ezana moment nzambe pa nzambe pe akoki pe kosala yo pe. Donc c'est-à-dire que ça peut ou n'est pas. Si qu'on a un moment où toloba ke Ursula a en retard. Non seulement en retard mais a échoué. Pourquoi? Parce que basi la wana basali nyonso. Moi à un moment donné Ursula abimaki na monde à théâtre. Abimaki na monde à théâtre a se focaliser na vision ya zaki nango. C'est-à-dire que azaki na repère te o yazaki na ngote. Abandaki ko croire na Eldorado ya monde à théâtre. Vision na ye ayebaki ko cadrer ya ngote na place oyo ye azali. Yo fanda na Congo, ozi vision na o place ngo na États-Unis to na Canada.
mais ofanda na Congo. Ofanda na Congo, azi vision na place on a ba artiste comédien ya libanda mboka na biso. Oza ko expecter ou exploser. Ou ko exploser parce que tu devais placer d'abord ta confiance na bateau oza na bango présent. Jérémy, si tu t'allais bien, aza best, na ndenge kozwa exemple, Jérémy Chaban aza meilleur na ba exemple ya bato ba utiliser produits locaux na pluriel. Aza muto ki azui abandini na ye, azui bandeko na ye, ba camarade na ye, ba proche na ye, ba bito bete loko yo. Ake na cousine na ye, ake na bato tala kutu nani nabosani kombo na ma chérie sorry nabosani kombo na nini ilongizo Katalai azaki peut-être na Bella mais pas Jérémy ye pe abandi malembe au début pour penser kolobati oh yekuta joie bien te pourquoi elle a des hésitations, elle hésite trop, elle force, elle fait ceci. Jérémy n'était même pas là. Lui, il était que tout ça la gag nabiso. Au départ, c'était tout ça la gag, tout côté na chaîne, tout l'art. Et après, comme moi contrat, moi Dubaï, moi malembe. À comprendre, Jérémy a su faire na moyen de bord o ezalaki na moment wana. Il n'a pas entendu akoma munene po asali loko. Asali na moyen de bord o yakuta kiango na moment wana. Yango ba mindele baloba, il n'y a pas de meilleure opportunité. Il faut saisir n'importe quelle opportunité pour koma na vision na yo. Il s'il péché yo condamné mututé to kolobate ke wana baza bangote ona ko kota na vision na bangote wana eza bango ngata na bande chaîne na ngai na lobaki que na kosala yangote que chaque jour te ma chérie, tu n'as pas su comprendre ton temps et saisir l'opportunité. Non seulement ne comprendre ton temps ou saisir l'opportunité, c'est de commencer avec le moyen qui était en ce moment-là pour que exploser. Tu voulais voir Yamine Mbalamor alors que au beau sani que na vie po atangu bebo te faut tiango na mabele pola ebimisa fleur ekole bon ebimisa makasa ekoli tant ekoli eboti fleur ndo comprendre que na seku na ngube eboti. Tu voulais les produits prêts à manger. Alors que les prêts à manger, même le riz a besoin d'être lavé, d'être mis au feu, d'être mettre de l'eau, un peu du sel, de prendre le temps de kotoka et de faire nos alaloso. Pour un produit fini, tu dois faire les produits premier. Il faut en oya se wana, oya mikie wana pour se retrouver comme alikolo. Lelo irsil pechanga o fandate o banda ko kanza lokola baninga yoza no presete baninga te mama ajizo pusana ozozonga jeune fille te lelo ba mama pembele ba mama makambo ba ozonga te ba okende ba kei mama top kuta yoka na asuste mama top akenda wapi mama top akenda wapi mama top to kanisaki dakosta nenga kekuna azotia ba dakosta aza akenda wapi na vie. Il faut te retenir eloko. Tant que vous avez une opportunité, saisir en gros, c'est stabiliser. Yangwana ba papa na so bande koloba que agir bien, ya ko se stabiliser, ils a entre 25 ans na 45 ans. La période wana ya 21 années na yo, stabilise-toi. Nzamba sunga yo obala, ozala stable, ozala na place akolala, ozala na eloko moko bozo peso eloko batwa na période wana opportunité nyonso saisir yango. Lelo Jérémy as exemple ya le début du commencement. On n'attend pas les meilleurs moments. Les meilleurs moments n'existent pas. Le meilleur moment n'existe pas. Jérémy est traité de tous les noms. Lelo komi oye akende kope sa sima nga nazwa boye. Pourquoi? On a vu Jérémy. Bon, nous t'en bas qu'on a kota na moi esprit na yo nanzela ya chaîne na wana oyambi ba artiste ba moko 100 000 abonnés
okomi wana okute na mwa games bapesi ope mwa bambongo osali oza oyo okomi wana olingi batu bandima yo ke eza na effort perso na makambo ya nzambe donc nzambe moto asungi yo. Mais par contre tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt ya kondima même chemin wana oyo leki déjà que obandi quelque part okomi quelque part, tu n'es pas prêt ya kondima yango na muninga mususu po moni muninga wana apeli makasi koleka yo directement au penser que ya ye eza po apesi sima. Ça c'est le cœur de l'homme ya motema mabe. Ça c'est le cœur de l'homme ya motema mabe, le cœur de l'homme. Donc yo lingi yo bandima oki ofandaki na plateau oyambaki bato otandaki bato ba micro ozwi eloko wana osali plateau na yo bien nzambe nde apesi. Mais tondima Jérémie te oyo tomona Jérémie ndenge abanda bagag na ye nazobosa na kataleya en tout cas bolimbisa ngai bakombo ezokima nazoyeba bilongi babandi wana tozomona bango nde bazobanda tozomona ndenge mo azoluka kuta kende kobondela bela pesi cadeau d'anniversaire parce que il voulait tellement être bien avec sa maman. Tozomona pas un contrat liboso à Dubaï baki Dubaï ba baseni to on voit. Mais ya Jérémie nde lelo ekomi ya sima bandeko. Omoni pourquoi Congolais aza motema mabe pona koluka ko bebisela baninga réputation. Donc Jérémie a cause opportunité te oyo zui ofandi wana te ya yonde ya bien ya yonde tondima ya muninga musu tondima te tolobaki eza sima te. Ça c'est la méchanceté hein, ça c'est la méchanceté. Nokwa bana Jérémie Chabani mon frère Nokwa bana Jérémie Chabani mon frère, je l'aime beaucoup. Tondima ya yete, tondima ya yo mutu, yo nde tondima po yo moni otie non. Moni bande on a biso ba noir basana ba sinuation. La réussite pour le noir est toujours attribuée à quelque chose de pas normal, de pas naturel. Miyaya olinga bala bake il s'est battu, il a fait, il a dit, il a ceci, il a cela, mais ya muninga olinga ba attribuer ngo na kisimo quelque part. Ce qui n'est pas normal. Ya motema mabe. Bazana mitema ya likundu ya mabe ya bien te quoi. Donc il s'est péchant là ma chérie aux en retard au perdre temps et belé parce que on croira qui na illusion ya Eldorado. Il n'y a pas de bonheur ailleurs. Les bonheurs commencent chez soi. Quand on dit qu'il n'y a pas mieux que chez soi, les gens peut-être au babande lokwana ba comprenant déjà kalake il y a pas mieux que chez soi mindele ba mon il y a pas mieux que chez soi. Tu pensais que la gloire là tu l'as trouvé ça na bato hier nzoka na Congo wana bato kwa basila ba bela ba Jérémie Chabani ba comprendre que il y a mieux ici et mieux chez moi va m'amener là-bas. Au saisissait l'opportunité au croira qu'il y avait mieux ailleurs. Or, il y a mieux chez soi. Les temps où on a la mieux chez soi. Batuno ou batika la kana ba mieux chez soi. Nous aurons le cas exemple. Ba ezana batunyo sote bazalaka aki États-Unis atongi ndako na Congo atongi pe na États-Unis. A cause peut-être kaka atongi pe ka na États-Unis azane pe ka na vie normale. Ezana mutu mususu aki na États-Unis atongi na États-Unis atongi na Congo atongi na Congo plus que koleka. Ils appellent bakara. Mais après na ba tous à kepe États-Unis, kepe Europe, kepe Canada, kepe nimpe abimi pe kanelo côté na Congo pa nelo côté. Quoi juste ko temps a beti tout a kuti ba camarade o atika kala ba progressa parce que ya quand c'est le quoi libanda ndele ki na kati zo na kati opportunité pesa na yango irsila sali. Yango irsila sali. Akase le quoi la bien so na kekuna moza o dendi ma chérie. Il a commis un jeton ya bato. Et comme il y a un bango, tu n'as pas de bango, tu vas mabe. Et comme il y a maman, et là on a sepelé kao comme simple, comme humble. La vie ta tea. Donc il est teyo,
l'olène au Kitty, au comprendre que tu dois travailler, mais tu es en retard. Mon conseil gratuit. Si on veut progresser bien, m'y considérer que je suis en retard. Je fais maintenant pour compétiter na bateau basi bakendaki. Et ça dans nos réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, 2 films, 3 films, et koko peso pe makam. Même un seul film, koko peso makam, o loba mi lisusu, o s'attirer les gens vers toi lisusu. Et ça dans impossible été. Mais baka ki oza na retard, o blâmer mutu te par rapport à ba rêve erroné na o sala ki ya bamboka libanda ma chérie. Na otila bino vidéo wana bolanda. En tout cas, il aussi la kitia komi humble. Malembe vie eteye. Eteye kitoko makasi na bonus. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Ouais, Miko Baza au CP là. Miko Baza vient au CP là. Et encore des retours, hein? Des retours maintenant. Ben oui, des retours, comme je l'ai dit l'autre fois. Avec elle, tu dans la chaîne Super Changa TV. Donc, on a annoncé que l'activité des retours, l'activité Zaka, coach ba film sur YouTube, il fallait préciser ou bien. Les coach ba film sur YouTube, les qui activité et zongi, ba répétition, ba production, ba projection, ba spectacle, il y aura beaucoup de choses déjà qui et zongi une activité. Et on a eu ça, ba oignon so balinga kayo sur le pechanga, ba pecha love, ba amour et cinéma congolais de partout aux a. Beaucoup vous rater tout qui ne s'abonner na chaîne nanga et sur pechanga TV. Beaucoup ça jamais dessus et oui. Humblement, je vous dis d'aller vous abonner au CP là. Donc voilà. Maman, Togo CP là. Mon pécha love. Aïe, aïe, on est qui bien, n'a aucun nous fait bien. Ouais, oh, n'a pas nous bien. Trop bien. Je te dis en quoi au tika kibiso, le en tout cas penza n'a que n'a pas namuke. Ton attiqué l'autre. N'attiqué l'autre parce que moi j'étais en train de produire. Fille Masuko Nasaka Ezaki, la fille de son père, Ezaki en 2015. 2015 après, tu es dans mon YouTube. Nasa qui fait chaîne à YouTube, Moutou t'a encouragé quand sa chaîne à YouTube, Ezaki président Caleb. On a sali chaîne à YouTube. Et après, évolution dans par rapport, il y a ma vision nanga par rapport à ma Kambonga na Kansaki, là-bas qui n'a chaîne en terme, na ma production. Et bande comme ça bazwa qui temps ya ko ça pe ba chaîne na YouTube oye kende kitoko oyo total ba film bien et par là na ba vision nga na zaki na mona bino je dois aller pour nga na bande le bango depuis longtemps na ba émission tout ça na bino que na kana poser ba featuring na ina besoin ya occuper na mboka ba paya bo travailler ba featuring na ça là qui ba banda ko reconnaître bino ba et puis na ba et pas ba paya donc nous avons passé asalinga grâce na côté na ba côté Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, donc on va travailler na bande comme wana et na bibe na tchepa na makambo na bando kanza. Là maintenant na mekano kozonga na musala oyo ya biso ya awa oyo ya YouTube. Ngana na bando sa ba film au na ba YouTube penate ya régulièrement le cas épisode donc na sala ngolonté. Donc là maintenant on habite dans c'est décidé na mekapé au salango na ba projet mususu na zanango na tchango sur place quoi et à côté na vandaki non ko vanda les au travers raté je travaillais partout mais notre travail na ba chaîne au banomo nanga président Caleb na travaillé mingi pa na ye na travaillé na Adailunga na travaillé na Belvi na travaillé na ba Dinana na travaillé na ba Dacosta et na travaillé presque na ba Tebele hein. Ouais. Aujourd'hui, on dit qu'il n'a pas se découvrir. Oui. Est-ce que réellement découvrir? Ebele. Non, le bango, on a aussi tango na holoba makamna on a découvert na holoba kango mukolo na pratiquer ngo. Après na action moni oyo eza oyo na kenda ko yeko la place na zaki et on a na ko bakisa on a oyo na salisiko.
Ouais. Je pense que si Péchanga osa quand même une carrière moulaï. Vous avez un nom. Namboka oyo. Osali mingi. Balbi expérience. Et randa mutu sage. Lelo Péchanga tango zotala Moussa na biso. Ya maboke. Ozotala ngo. Autant na lisu nini. Ya lelo. Na lisu alobi. Parlez Mizali. Les lois à lobby, bon, je sais pas. Je ne pourrais rien dire par rapport à ça. Chacun de nous évolue à sa manière. Surtout, vision, ils ont la vision, mon côté. Au lobate qui vision à Moninga, ils ont ma parce qu'ils ont la vision, mon soso. Mon pas le bapete qui vision d'anga, ils ont ma parce qu'ils ont la vision, mon soso. Donc, le cinéma évolue et chacun fait ça à sa manière. On a qu'à applaudir. Oui, sur les autres, on a école qui t'a et gloire à Dieu et tout applaudir. Donc voilà. Il y a sur les accords qui est bien tes alliés, tout bah bien on est. Donc ceux qui sont dans ma cambo, ils ont des genre comportement tout bah activement il y a bien été tout côté les mélanges. Mais ceux qui cinéma absolument évolué chacun à sa manière. Mais ça qui elles ont édifié bateau, bateau c'est là. On applaudit. Ben voilà. En tout cas, ngai pour nanga na moni benza qui pose na yo pose c'est trop dire. Mais moi tant au pesa ki wana et baxeli biso. Fierté moko ya mboka kotala ese Péchanga film autre monaki madame la procureure. Dites-nous un peu c'était comment vraiment aux fierté na biso pena ba congolais. Sans blague, c'est faut dire. Biso nga ba iloko moko président Lomba Banda ça depuis longtemps. Na bete ki yango du gelor kitenge wana mobali ya petite sœur nanga yi za papa nanga donc papa sanga kombo tonto ya na bisenga bi biso président Lomba Banda ça depuis longtemps ceux qui bâti na scène quel que soit mutu wa ocho wa totala ki na télévision na maman na longola ye mutu yo monaka comme c'est personnage bâti ye pembe na yo pour jouer bien yango moni ton azaki procureur na Cameroun j'étais la seule congolaise hein. Donc nana des côtés d'aki de beaucoup vana pe boki mo misu boya moni kiamvu to beti mo lingana na biso mo eteli nazaki kaka na ba camerounais ba camerounaise ba ivoirien ba béninois et des gabonaises donc on a commis sur place déjà dans un texte nazaki na histoire na ebaki po to ça qui m'a ramené sur avant et bani to voilà OK tozong awa na mboka na biso ouais. On le peut tourner quand même la film na yo ou ya sika on tourner ça va long métrage hein aux opportunités il y a tant on ocha il y a tout mélanger bloc belé donc voilà quand même yo pe okosala ka loka baninga ba ndenge basala ka tozong baninga na ya théâtre ndé ba osala ba producteur na productrice ba ça ka ndenge moko to ndenge bon basala épisode ou comment. On va voir ça et on a vu ça vision dans ba projet et tout projet on ne dit pas ça à haute voix. Ouais. Donc tant que banda on comprend que to kindi boué donc c'est bon. Ici Péchanga comme espèce à découvrir les bandas, na ba comédien musu les bandas et au jouer presque kana ba to les bandas na bandi on a so musu pe ou comment. Voilà na biloko on ça là ouais ils va projet non ba projet va le battre reste toujours ouais nazaka trop ko le ba projet mais na comprendre que projet ba beta monter ceux qui n'ont réalisé donc faut ça la pour l'axi projet riboé question sur na tuna ngote et ça na bien été professeur na chité na ngai lelo tout le monde a Péchanga a comment lelo ndo ça vous avez rêvé comédien nani ou comédien nani comme idole na Mama Beleti est-ce qu'on est à autouna oui biti donc modèle nanga oyo apesanga posa ya osam ça Mama Belé et ekola na ba grande sœur na biso dono otala ba lipati ba esengo mbia ba mère vala donc la pauvre nani mindondo ba kenda donc bango na pe ba pesa so ba sœur so fololo ba to ba pesa so ba posa tango tali mère pour ngana Mama Belé na mona en direct identique
Donc ouais. Et puis à part il y a des modèles nanga mais ba maman nyoso batika ba maman bomengo. Ba maman Linga Cyprienne, ba maman na otanga ba bazana bomoyen. Ba maman biso wana ba maman Pembele et baza ba maman oyo tolinga musana bango ne bafungola nzela po biso toleka. Na maman nango apembe kwa métis boye. Maman Bipendo. Lutte contre la vieillesse. Ah, maman. Je te fais des gros bisous. Donc, na maman. Maman, na bosse comme maman nani. Alinga? Te maman linga tengi déjà maman. Tu t'as la soirée où na saka ya ko honorer bango boye. Elle est métisse comme ça. ala kitoko boye na bosani comme maman biso wana babango so donc ma pesa so posa sa musalo ninga bango tout l'année 2000 on ka ba maman ouais oui to le bango 2020 ouais. Ah voilà en 2020 tout ça la kawana l'idée à kusaka ko honorer ba maman wana d'où est venu ben na vanda ki la tali ki ba maman o basali musale belé na Congo biso bango nde bafungola nzela po biso to ya kolala kolamuka to sola na bango au moins mususu baza wana bana posa bato ba reconnaître bango petit bana posa bato ba honorer bango mais bazaki au moins soirée mo ezaka te mususu pona bango na vanda ngabi non na pambole uta des part et d'autres donc nako zapeli pamboli nanga pa ba maman na ba kitena honorer ba maman na honora ki bango en tout cas ezaki pena pe bénédiction makasi à travers la soirée wana il faut moi là pa porte belé donc voilà si manangwande na bani pe ko tourner libanda si manangwande bani pe ko benga libanda qui sait peut-être tapé ba bango wana ndi sala pe ki nzela ngo pe ifungwa masusu donc voilà mutu nyonso na vie azalaka azalaka na mutu na ye moko alingaka mingi makasi mpo na ye pena bobomanga yo soki olingo ba mutu wana ngolo pena mutu wana be atukanga pona ye atuka sa nyonso me yete osimba yete donc quoi bizana famille nanga donc papa maman ya nanga leki nanga bana nanga ba neveu nanga donc ba oyanga quand tu touches voilà derrière ma bé na rapena ma bé famille nanga pardon te na niveau na linga bango na habité quoi il faut pas toucher à mes parents surtout non surtout que le cause on a bon ensemble au garda bango il faut là la grâce c'est ça grâce hein tina ba ajo za we papa na maman baza te na sanzamba pesa bango sous longue vie abatela bango sous donc faut bazala famille nanga donc que représente s'il vous plaît fallait pour pas aider na vie na yo surtout parce que chaque fois fallait pechanga comment qu'on a polémique belé bato ba comme ça polémique za bato peut-être ndi le bata na yusena le ba nga biki peut-être un moment là parce qu'on a TVT na habité il fallait ga grand nanga wa yebi menga ça ni semblant c'est son problème fallait c'est mon grand frère donc on a besoin de tchocha kana zi musique to tche mpanzi na zi cinéma to tche mpanzi to zongi pena na ndaku yaya nanga yanga boyo kakitanga leka nga benga fallait te so benga fallait tomboka na benga après yaya parce que amona ngai yo sul oyo bato amona raté peut-être okola ezaika ya fallait donc c'est mon grand frère na alinganga mingi yebu tutaka tsika ngebe benga peshanga ça va yaya est-ce que ça va yaya c'est bon et on a ba tina ipupa ya tina je te fais des gros bisous et na sina expliquer comment na bala biso fallait to coller ata bato alibi bana quartier ata quartier c'est ata babi nini ya nanga donc c'est mon grand frère c'est la famille oui na yebi sika to wuti na musique na yewana na place oaza so na otala bona ba te na vie faut comme ça ba vision na yo réalité yé penza na kamo été on ça sert na kamo été parce que azala bongo depuis longtemps azala très ambitieux alinga reloko musique alinga ngo ils ont katama kila na pour pas forcer bando linga sa musique té
oh bango bazaki so bavandi pa mba ekonda bandi obeta musique ba ekonda kuna na ba kombo na mama bango ndo yemba pareil donc ba et pas na bango na ba ngoni so ba yembaka yati na ibo yemba ba Nicolette ba ibo yemba ba Gilcine ba Fallon ba Florette ba ibo yemba donc maman Monica bande pa yemba bien donc c'est la famille il y a un grand frère nanga na tuni question na pamba te poso Nathalie monter à Fali Nathalie monter no ndenge mata et qui est similaire donc on comprendre que y a fallu peut-être vous qui ensemble beaucoup là ensemble et nous que confirmango à partir à Yawanande et ça là que vous avez moi même vision et puis oui ma vision oui naza nango mais il est aussi mon conseiller quoi. Il me conseille beaucoup par rapport à ma rebelle. Déjà tout le temps au bassin des Akinan. Hier on est sans rabinanga oui. Kanga motema. Abi batebele ba okufa ba pauvre pour ba kokanganzalate. J'avais pas compris cela. Pourquoi Ezaki que beaucoup ça va production sous producteur mon roya a foutu peut-être 300 balles. Quand ayeboye a bengu que ah 300 zate na 100. Ce qu'on dit ça on est ici 3 saisons à sauter. 350 matate. 4 c'est qu'il était au comme 500. Au comme tient sous $30. Yango avec ma monsieur ça ça mais bateau. Et comme maintenant bino yo quand moté mato yo ko sape production yo moté. Muta pesa muta encourageant après na manosa ba autoproduction, c'est lui. C'est Fali. Oui. Na bango un jour tozaki pa na ye to dans CD ya Fali to faire bimi. Aye kutu wana yo na okangisa bino nyonso na pe ba wana somo na yo mo pela leki na kangisi ko ba mona pe yake babilo na bino na bochanga ko bochanga ko na ngate na ba comparaison na bino wana parce qu'il voulait pas faire il voulait pas de comparaison. Oui le roi de la musique théâtre bini batie il a fallu batie il a fait lui il voulait pas donc dès que ça ka bani kuchanga maki yo na ko kangisa bino ndisko mo vanya bi tala mono akuma na samba ba no banda tala mono tali kinoti etala ça la production ni akina États-Unis peut-être qui ko fela ka ba cha all tali sanga batu ba ko zo na langage mona lobaka ba mona ki ngondeti timne YouTube to na pesa exemple ya Fali qui Fali na kena ko duka pour tout ça là film na ne distributeur azapi ngabi distributeur atena wachonka na mabi on doit se faire filmer etika na YouTube c'est-à-dire les gens mal intentionnés ba calculer qui ont bien été. Or, c'était pas ça, fallait un la sangaka que. Les amis, on se tourne ça là. Pour gagner un bon belé, il faut distribuer rien. Et il y a des distributeurs, on va faire un bain, bah je lui film, peut-être yo teki en haut, peut-être pas distributeur. Au teki bah projet na yo gagner un bon belé. Écoute YouTube, écoute dans le festival, écoute dans le ciné. Donc toi tu gagnes. Ce n'était pas par rapport à moi, c'était par rapport à peut-être par rapport au Yazali. C'est votre dans sa production mpe na ye na rolinga pe kate et na kotika na chaîne na YouTube total yango bongo msoso et fait 200 000 vues et cause ya msoso na ocha mpe na YouTube nanga mais distributeur mon pas azali a sombi totekela peut-être pe Maboke TV totekela peut-être TV5 totekela peut place msoso boye to gagner be mbongo ebele na sens ya lobelaka c'était pas que pour na ko rabaisser YouTube quand tu ne comprends rien dans les cas motalobi il faut que luka koyeba alobi na on a sens ni la forme ni oli akoya ko déformer le langage ya mutu donc fallait aza parmi batu oyo ba pesa ngai posa ya ko komona susu musika makasi et puis ce que nous avons noté na pesa ba meilleur vue en tout cas mutu asala ke mutu amemanga poto mutu amemanga poto fallait poupa c'est lui donc il a un sonité na kina bambassade na zo visa na ya poto na koma pe poto ya tongo ba refule ngape na zongi et na okoti pe bambassade pe boye mbongo makamu sezali mais bozu pe ba refus mais muto a memanga poto c'est mon grand frère Fali pour du Cap la merveille elle m'a rabiocha toi on a rendez-vous le 2 dans le 3 mai à Stade de France Aigle Yamanga on memanga poto ywana donc voilà. Message leki c'est Fali Poupa yene muta mema Ersil Pechanga na poto donc Azali c'est son grand frère donc famille bali esika moko toto bito akola place moko cela veut dire que y a un quartier y a un ndaku et ba maman ba papa ba yebani voilà message leki
Mobala ba nana ketchup hein, belle sœur nanga, ba fan nana ketchup. Maman Marco 6. Donc et voilà, fallait pour monter banana ketchup et bangonde ba memanga poto. Donc voilà. En tout cas, tu comme na suka émission na biso, en tout cas dans les sengo mingi, ya kozali boso na yo. Et si peshanga, lelo so moi na ok no bien, na fa no pe bien, na fa no mabete. Là il va bien. Na fa no mabete. Ah ma belle gâté. Ok. Et si peshanga, lelo so to lobito kanisa peshanga. Le peshanga zate. To kasta peshanga na nini? Tu veux bokanisa peshanga bokanisa ba œuvre nanga et bokanisa na façon de faire nanga et par rapport à bokanisa plus sur na éducation hein. Surtout na betela ngo c'était ou ba ke film ya na musala oyo aluka ko tambola correct quoi. Donc sans bousculade, sans kochapa nani possibilité benanzela pour en faire glisser baninga et sans commérage. Donc naza mutu être humain naza ngi ba défauté mais je fais un effort il y a un peu correct. Donc au kanzanga plus na musala parce que boye banga na musala oyo na sima mkongo nanga privé nanga ça vous concerne pas le ko nga mona yaka nango ko exposer te donc yanga ya sima mkongo eza yanga plus botala ngaka na musala. Ok, message l'équipe ba fan no ba Holanda yo. Message zo pese pas ba fan na d'abord. Hein? Ya me balé et pas bande ko no ba comédien surtout. Ouais, na bandi na ba fan nanga na ba balinga yo sur peshanga ba pesha love de partout. Là c'est un boza na ba mourir ya cinéma congolais na en général. Donc na zongité pour ça na zongiza ko na zagité naza ce qu'on a zongiza ba activité oyanga. Je faisais plus d'activités à baninga. Je travaillais, j'étais invité na ba chaîne na baninga pour na koya ko jouer. Mais là maintenant on a bi chaîne nanga moko nazo chango en exerce dans d'autres ba film boteninga regarder yake na chaka bien avant que je ne saurais pas faire depuis bien avant que je ne saurais pas faire film nga ko komana histoire nanga ezwaka na temps pona komana ko zwa 2 semaines na okoma après pona ko banda ko bongisa ba scène na ezwanga sous temps et puis ko koma journée moko na okokate na ko koma journée moko te donc boyamba ba film na biso avec beaucoup d'amour pour nos bandi ngo bandi bosisi édifier bino et ba o ba vous allez so tirer les sons na ba na kati et na ba comédien 2026 ces années à Sika. Chacun de nous na place Wazali à se contenter plus de ça nae tout peut ça esengo na ba fan banda hôtel biso na ba série CD. C'est vrai rivalité za la na bato balinga rivalité mais rivalité wana emema ka NT emema ko kabonate lelo sokotali Ursule otali musudinana bazana cohérence té or esenga peut-être fin moko Ursule na dinana bazala sur place ba ko uzala té toko uzala pété mais chacun à son coin azo respecter moninga. C'est la moindre des choses. Le respect est important. Respecter l'autre na juste valeur nae. Eza bongo po mutu moko te arolobake ye mokili mombelinga rae non. Jésus Christ kutu mona nzambe batika olinga ete bongo biso bato to nzambe so batamokili na bisanga na ngombe na wala mukati ya sisi fachi kutu ya fachi mais la président de la République naza binemi ana bato balinga ete donc tout se respectani kaka ezala important et puis ba bonne année na bato nyoso nga sa émission te nga sa émission après et ba production mais tellement mira na vraiment il fallait qui kaka na les cas. Donc après je ne passe plus jusqu'à ce que si ça me ça n'a pas si va comédien beauté en général masananga zigora n'a pas si va beauté les briné n'a pas si ma privée Sonia Evoloko beauté ma Lembia bamboté belé Fatou Mira que je te fais des gros bisous en solo ma avec la duchesse.